monde. Abonnez-vous massivement sur 12 disciples de Jésus officiel. Angélique, comme tu as trafic, hein? Papa, je suis en homme, mais nganga. Bon, nganga. Nganga, magicien. Papa, je suis en homme, mais ça va esprit na mire. Papa, je suis en homme, on la chemise nyoka. On t'a trafic. Comme tu as trafic, hein? Comme tu as trafic, penza. Bon, ma gueule. Nganga. Parce que nganga, c'est la bnuni. C'est la bnuni l'autre, hein? Oh. Parce que la bnuni l'autre. Il faut les gars staircase. Il y a un zéro, il faut les gars. Oh, salon gars, il faut les tout. Il y a un peu de il y a un peu de il y a un peu de kufa. Parce que au moment, va tenir ça. Pour sa fille à Ketou, pour sa fille à malchance. So au moment même, mon nez la sombe là au château. Zoba, ta fille à trafic. Ngai. Je suis très gentil. Je respecte les 10 commandements. Mais Nava Moutaba pratique. Moi, je ne laisse pas tomber. Nga papa nanga na bomwa nanga bane ko mbandak banganga na ndak ba okanga biso ba singa rouge. Depuis bomwa nanga. Donc nga na ko sala mutu mabena na réfléchir qu'était. Je vous ai dit, hein, même les autres qui sont restés là, botika banga ta ba 6 mois. Peut-être ba comme ba 6 mois té. Non ta lobi yango. Et il y aura personne qui va se lever. La personne qui va oser ko ko la mbanga na yeke za Angelica da Rolanda bango. Je veux voir qui va faire des lives. Na loba ki na binongo tango ba bando ki loko ba mbula. Motako sala live ko fongola mbanga eza Angelica Rolanda bango. Na tanga kalezala ki ozo lia mutu. Osengi permission na famille oye koma mutalibanda ko lia yo. Permission na famille ezate. Nana l'étape wana te. Kene ko se reposer non faire la poupée. Ok nga, kene ko se reposer non faire. Au moins de ba koti na kacha mort kuna. Ba tia ta misapi na kacha la mort. J'en ai rien à foutre. Je vais pas te plairer. Je n'ai pas de bons souvenirs en toi. De bons souvenirs que je retiens, ne la sombela au masanga, au bengango, au problème, j'ai katine dans un bongo. Sans ça, je n'ai pas d'autre chose. Je n'ai pas d'autres souvenirs en toi que je vais venir faire l'hypocrisie. Je ne sais pas faire l'hypocrisie. Na yebi de ba faire la hypocrisie, non, na fa la semblant à Koufi. Na yebi en beauté. Excusez-moi. Na bat mo na ma be, j'ai comme moninga Koufi. Na yebi de ba faire la semblant té. Na matanga te na ke na kolela mutu te na matanga te akende kofinga na kati la morgue koshile kofinga na kati la morgue ba o botikali bozela pe bokokufa boze ebele o bokokufa bizu bana kozala te. C'était la diva congolaise. Je ne change pas d'avis, je ne suis pas hypocrite, d'accord? Je ne suis pas hypocrite. C'est pas parce qu'Akoufi a commis sainte likona ngo na ofongola yo ya poto tanga okufa na ofongola siko champagne. Voilà. Tika mambwana Angelica tika biloko wana za sage. Zala sage ma chérie, Zala sage. Pourquoi vous en agir un comportement où on peut ça live devant mon kili? Au fond si bateau belé, au bandi ko loba, au bandi ko critiquer, au bandi ko loba. Hein ya. Mondo keba. Na personne conseil, ngana na réseaux sociaux tamsu liboso na yo. Nana mondo réseaux sociaux tamsu liboso na yo Angelica. TikTok oh ezana batu musu bala la raté pour sa visibilité. Ils ont soupe dans TikTok chaque boutou afin de soupe des heures du temps na wese asa la incarnation na po tant batu batala eh. Ils ont battu soupe na ba mbongo na ba Ghana na ba Nigeria et pas banganga. Pourquoi ça na visibilité quand non donc akitate en tout cas batala kaka. Réseaux sociaux za monde moko ya mabe makasi bandeko. Yango na yo ndiko na ngotala ngai na kebisio kozwaka mobile na yo to cheka na réseaux sociaux. Olingana mobile bomba mobile na yo bana na yo bomba bango parce que muto ko solo mabeka na photo kana vidéo il faut que ba soko ça na esprit ya makasi to o comprendre te bato belé ozaki na garçon bolingani sika bo se poster na Facebook bo se poster na TikTok bo se poster na réseaux sociaux ba moko comprendre te bokoma ko soana na mobile ba compréhension ekota boyoka na insulter mobile lobby A yo lobby B donc et continue ba compréhension ko soane bandi. Pourquoi? Parce que boeta la vie na bino na monde ozali monde moko ya mabe ozali réseaux sociaux. Bana na yo oboti mwana bomba e ko chai na TikTok te ko chai na Facebook te parce que y a que des gens au bazalaka wana uniquement à kotaka na réseaux sociaux pour atala bana ya batu ayiba ba étoile ya bana batu ba chance ya bana batu.
Bandeko, monde à lelo c'est baby. Bon, si comme Angelica, fallait qu'elle a l'oba. Nazo mona likambo nga lobi kete na kokota likambo yo ti. Mais fallait qu'elle a l'oba, faut na kota likambo yo parce que la poupée qui dérange a sœur nanga modondo lokolanga. Faut nga loba, faut na kota likambo yo. Yo moto akufi. Barando na bino kutu ya TikTok wa barando abuzo bakutu bozo kambongo na barando te bolata ka bien te bozana vie ya bien te bozaka na vie ya matalana barando na bino na TikTok wa ya buzoba efuta ka bino te TikTok afuta ka bino mbongo na barando te. Franchement, ça c'est une sœur. Oui, elle était avec toi à Sali Bazereur. Mais c'est quand même une sœur qui a perdu la vue. Elle a perdu la vue. Ah, les sous na bon moïté. Mais yo du gaillardement. Oh les gars. Dans ma life. Yo les gars. Yo ça la vidéo. Ozo le bac non. Ata koufi. Yo akunate. Ma chérie ma belle. Iwa eza e bato tout. Angelica. Oza li boma na bilamba. Yo moko kuto ozo ye bate ke yo oza li boma. Ah oui. Ah oui. Ah modondo lokolanga. O banako mona ba style te. Ah. Mais ce que a yiba kiyo, a defa kiyo, o yebi famille na ye. Kendi pas na famille na ye ba zoom c'est un bongo. C'est un no yo sepela na liwa moto. Angelica ba sepela kana liwa moto te. Tourna yo pe kozala. Et na tourna yo pe kozanga na bato wana bako sepela na liwana yo. Tiens, basala ka bongo te. Kimotema na biso ya kimoto eza wapi? Ah, soit disons bino bastar. Aza TikTok, soit disons bino bastar. Na kona bino ndenge bolobaka ke non biso toza bastar. Mais ah, mais faut ki moto na yo pe sala. Eh. Ya vo balobaka ke hein? Ozo mona moto na bilamba mais a bipolaire a qui là où sont pour toi yemoko yebakina a perdre boule depuis kala. Ah oui. Yo ozo perdre boule. Parce que pour liwa moto e sepelisa yo ozo perdre boule. Ah oui. Ah oui. Wana di boma nde moto zo sala yo. Oui. A defa yo ba milliard. A sala yo di kambo mabe a boma moto na libota na yo. Te tozala bato. Te tozala bato. Wana nde meso bato ezo lobisa yo nde ba réseaux sociaux hein matala na ba yoka yo po ozwa ba vue n'importe quoi mais siko soki bakangi TikTok toko yeba lisusu bato beleta andenga mabete anga moto na lobi na sœur na nga moto na lobi. Ah, nous les dondons, on est des femmes de valeur. Et on manquait notre respect, on manquait notre koufi na respect, mais même dans la Bible c'est écrit respecter les morts. Ou qui là où Angelica, ou bipolaire, ou bela li boma yo moko zo yebati. Comment on a fui son manière oyo. Iwa na yo pe bato ba ko sepela nango. Ndenga mapete. La vidéo après avoir fait 9 mois. Et la famille, voilà, c'est la poupée qui dérange. Naïe ko reprendre le Maria Tumba. Maria Tumba, ni na mabe au Sarato la lobby na yo, au commencer la vidéo tina 2h du matin. Eh? Pourquoi oyiko se justifier tina 2h du matin Maria Tumba? Oza le poste mabe. Biso tout oyebi que la carte internet Maria Tumba. Oza le poste mabe. Tena yo eza mabe. Est-ce que ça va te la causer? Même conscience no oyebi que tena yo penje eza mabe. Et quand il faut pas me la j'ai lu bon me la ici et bon c'est le poste. Oza la thème mabe. Luka no bon c'est le poste qui est dans l'hôpital. O comme on a banane baba pesa yo ni na mafuta ko sala la. Hein? Bako pesa pepe parfois ka gama mafuta que cela parfois ka 30 €. Et nous batté que bako sala ba gama ya cher non parfois le poste bako pesa parfois ni parfois que ça le 30 €.
En plus, il y a maman sociale qui zingo, so va toucher Maria ya kaka. Ouais, parce que la galère va faire encore qui cite, so mal Maria Tumbaï. Hein? Tant va mis ce minel le la moto à salir rêve à mari de nuit na tonga lam kwa mot le quoi moto za panique ba mis ce fonga maman sociale. Oya ka biso comment qu'on la tabiso ba mode popo ba robe ma puta au conception qu'on la zemi. Hein? Maria j'ai déjà ça la vidéo avec cause la zemi te aux ongles ba pantalon. Yo. Aux ongles ba pantalon point. Hein? J'ai déjà peut attaquer que homme c'est pas vérité na oya lobaka yo et toucher que quoi. Hein? Yo maman sociale ozona biso ba na ko mona ngona to ajini okuma kine biso ba video kaka ba maputa ba robe maputa ba mode popo ekenda wapi tabe na mona na ga famille be compréhension be bino penze ba ya to manga am sociale nga parce que tu assumes mais pourquoi olembe ko assumer que ça le poso mabe hein nga le poso na ba mona nga na ndé le poso nga zaba mafuta ba 100 € hein. Et ça, pas ma faute à basson et retanga, si on avait le budget, ma faute à la crier. Ma faute à la comme à 40 000, hein? Ma faute à la de la vente. Et comme elle a à 60 €, mais tant dans le pouce dans les alliés. Au coup, on a sur la vidéo, ils ont mis pas l'iPhone 17 Pro Max. Là, sur la vidéo, qu'à l'iPhone 16. Hein, Maria Tumba. Oza wana, la salle vidéo, la petite filtre. Comme on a ça les vidéos natif filtré mais déjà appareil est soigné que déjà oui peut-être appareil n'a pas iPhone aussi comme à partir de iPhone 13 Pro Max tu vas 17 et peut-être est soigné que déjà photo attends tu filtres quand le fait à votre vidéo kaka attaque photo à pamba il y a portrait na iPhone et c'est soigner tout le quand on bon sur le pousseau kende atal soki na ba popo so na ba benoise ba benoise so on dit que l'hôpital ba dermatologue ko kinité kena tana le na ba popo ba ça ba benoise wana plus ba teka ka mafuta bien hein avec 50 €, hein, avec 32 000 ce qui est au cours de poussono bien donc que c'est la chirurgie bon ça peut pas fesse bon ça peut longi au comment le cause extraordinaire na ko sota le col même si vous finir le col za ba molete wana ba molete qui peut être ko la to pantalon no pas pantalon large mutaye ba te ko za ba molete mais qui la mona ma bo ça to la le beliote ya maria on se soin on se peut pas vérité on pas vérité c'est choqué que mais et comme moi un plus dans la vie eh oyo bato basaba ke na concert afali Nzambe papa merci opesaka biso ngolu osala biso ngolu tokoloba na biso te. Bienvenue sur notre chaîne à 12 disciples de Jésus-Christ TV. Nzambe apambola moko na moko ndenge ezalaka kaka habitude s'il vous plaît boyede biso ko partager cette vidéo massivement, de liker, de aimer, de commenter. Boyede biso ko liker ba vidéo, ko aimer ba vidéo, o taper commentaire na yo, o partager les biso. Nzambe na lola apambola bino. Nzambe merci parce que ozo kubanda na biso alpha, o chemine na biso Emmanuel, o succès na biso omega. O pamboli o pona souffle de vie o oza kopesa biso jour et nuit. Mingi na kati na ngo basili kokufa me ozo pesa biso makasi, ozo pesa biso pema. Kumisama na yo, netolama na yo, likolo na bakombo nyonso nde na pamboli pa na papa la sengi esprit no ya sagesse, intelligence et kondenga. Na kombo na o Seigneur Jésus-Christ Nazareth papa, amen. Na pesi ba bonne na ngai nyonso mbote, ba mes connaissances, ma famille, mon mari, la famille de mon mari et mes abonnés, mes connaissances, je vous salue partout là vous vous trouvez, Namboka nyonso sika bozali. Merci pour na ba aide na bino ba like, ba commentaire, ba j'aime, ba abonnement na bino. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas d'abonner s'il vous plaît et faites abonner aussi les autres. Vous savez, Nayeba qui sert au thé, bah dessert au. Hier, à ma grande surprise, c'était hier ou avant-hier, entre avant-hier, hier,
Je suis rentrée et avant-hier et hier aussi, je suis rentrée sur les TikTok vite fait. Nazomona bazosala ba live. Yamakambo Oyo. Notre sœur nous a quittés apparemment. Bakokunda ye lelo si je me trompe pas. Yango na tchedi binoana. Natika koye ba serote ba deserote. Comme moi je suis pas trop na makambo TikTok. J'aime TikTok, mais makambo na bandaki au début. Nalingaki na kota na ba délire moko boye. Saint-Esprit est retiré nga. Et na fongola TikTok na 2021. Au début, tu vas nous faire la live, na ba camarades na ba dans les États-Unis, partout, on a essayé un peu de faire de ba live, ba to banda ko sala 2021, 2022. Na ba pembe na ba fin ya 2022, na TikTok oyo na sala kaka 5 fois live. Après, na bando kota ba live ya bato bande comme soso. Je pas compris que natika kaka boye. Ezalaka natika kango après fiançailles na ngai, oui. Après maman fiançailles parce que fiançailles na ngai ça maka le 1er mai 2021. Natika kango après fiançailles na ngai, oui. TikTok ozalaki na kosala na tongo, mais nazo fan de la TikTok 22h jusqu'à 7h du matin. Ah! Nga mutu na okende musala. Oh non, non, non. Non. Je priais. Na reprié na menu boye na kati na bandi live. Toto sala live na batu na coach na live batu ninga mosusu. Yanga na bandaki tu 23h keke na kati na sali prière na ngai. Ale na koti su wa live ya bato mosusu. Bato nusu to bandu sa bango ba live ba se ba cheka pe na bango kosala. Et ce qui na continuaka TikTok ngake baby sanga. Il y a un frère qui l'a parlé. J'ai aimé la manière qu'il a parlé. Na sepe na parole ya frère wana okoye bate. Na sepe nango makasi. Ndenge alobi na lobelaka bino yango awa toto. Réseaux sociaux eza place oyo te ya koya kopesa ba détail ya makambo nyonso. Toyebani mitema te. Toyebani mitema te. Banzo ba elongi tomonaka mitema toyebani te. Vi ya mutu kuna toyebani te. S'il vous plaît. Boye te biso ko partager cette vidéo massivement. Nazu yango un peu en retard parce que je pas le temps ya kokotaka tout na TikTok ya kosalaka tout ta vidéo ba vidéo nazo sala kaka na makasi parce que na boyi bakangela nga chaîne bato na banaki ko travail na bango ba manœuvre makambo ebele. On te bouffe simplement de l'argent. Bazo sala bango elokote. Et ils pensaient que biso awa na poto to lokota kabambongo. Tu donnes de l'argent place zo kende. Bazo sala lo musate kaka ceci. Bon, en bref, je veux pas trop rentrer dans les détails. Eza habitude na ngai te ko fanda ko lobaka makambo bato. Comme je vous parle à chaque fois, je pas l'habitude de parler des histoires de gens. Mais cette histoire-là, j'ai regardé ça hier, ça m'intéressait. Avant-hier, j'ai regardé, na kote na TikTok, na zoka bazolo baloba la live. Hier, du coup, je suis rentrée, na monima ba extrême comme que, manika zoloba, frère wana, truc, machin. C'est ça que je récupérais. Na bina langue un peu analyse. Oyebi na mokilo oyo eza passe. Moi je croyais qu'il y a que des choses comme ça se passe chez nous de Congo Brazza et Congo Kinshasa. Quand je vous parle à chaque fois que makambo nyonso leka na kamboka nyonso. Pays nyonso africain, il y a toujours des problèmes. Tout le pays d'Afrique, même des blancs, détrompe-toi. Même des blancs, ils en ont délire façon
basalaka makambo bango kutu bafinganaka mabe koleka biso. Moi je grandis avec eux, mais si on a qui n'a pas lire na bango, je sais pas comme ça. Vous savez si vous allez en Zambia, Zambia kolongola yo abimisi yo place wana atie yo place mususu, c'est vrai. Mon frère, ma sœur, donnez notre vie à Jésus-Christ Nazareth. Jésus-Christ revient bientôt. Lelo oyo sœur na biso akufi atiki biso akena TikTok te. Akena bilamba te, ba voyage te, ba mbongo te, voiture te, mosolo te, o beauté o kitoko o mafuta o nzoto kosala boko fingana. Mais maintenant jugement na yende eza kozela ye na tango asuka son jugement. Na moment oyo on sait pas notre sœur ake wapi. Ake na lieu de tourment ou na lieu de repos. Nazanga na nga nyonso me nazanga nzambe te. Nazanga na nga nyonso nazanga sika na koki kozala te. Nzambe na lola sunganga mukola suka nazanga yo te papa. Kolo asunga biso. Nzambe abatela biso. Moko na moko. Bo changer façon na bino ya vivre. Bo changer façon na bino ya kozalela. Mon frère, ma sœur, bo changer. Bo tika ba hypocrisie. Bo tika ba querelle. Bo tika ki jalousie ko fingana. Ngana kopana bato te ba fingana ya mama na yo ya papa na yo. Me yo bosani ke oza mwasi oza na ya mama na yo. Oza na mobali oza na ya papa na yo. Oza na bandeko oza na papa oza na mama. Pourquoi vous arrivez de courage ko situer moninga na yo ya mama na ya papa na yo? Monoko ya biso nde pola kavan. Yango tozo chika ba vie parce que ba vie a pressé na sa mokili oyo eza malamu te. Toza na ba vie a pressé mingi na se na mokili oyo. Yango na tozo kufa va, tozo chika bomengo nyonso, tozo kende nango te. Changez-nous. Donnons notre vie à Jésus-Christ Nazareth. Confie-nous à Jésus-Christ Nazareth. Sans Dieu, il n'y a rien de tout, mon frère, ma sœur. Tu peux l'avoir tout, oui. Or et argent s'appartient à Jésus-Christ Nazareth. Jésus-Christ nous a dit que tokode fate trase tokode fissa. Il y a le but si il est pour nous, qui sera contre nous. Bakoya na est, l'ouest, nord, sud. Ceux qui bakouti na makambate bakozoyote. Bato bazo kufa parce qu'ils sont faibles. Bato bazo zobango parce qu'ils sont ceci. Vous aussi. Ceux qui balobi mabalo ba mabena yo. Mais quand quelqu'un te cherche, ça te fait du mal. Si tu te trouves dans cette chose-là, notre frère sert à lobby, diboso babanda oboma bato babando senga ba permission à ba famille. Maintenant, ils ont permission à famille te comme il dirait oui. Et ce que ça n'enzambe te bakolia loko la sauce bonne année. Bakolia loko la sauce bonne année. Nzambe aleka na kopambola bino, abatela bino, a protéger bino. Paix à son âme, Magé, cela je le connais pas, mais kokendaka va âge boye, ba jeunesse boye, ma be makasi. Eza ma be makasi, Nzambe abatela biso, apesa biso kimia, asunga biso. Ba oyo ba famille na ye, mes condoléances à sa famille biologique, et sous sa son copain, son mari, ses enfants, je sais pas. Mes condoléances à tout le monde. Na pays nyonso ya Congo Brazza, mes condoléances. Nzambe apambola bino batela bino to lingana to changer façon na biso to changer manière na biso. Kimia Nzambe ezala na biso, Nzambe apesa biso kimia. Je vous aime tous, je vous love. Aidez-nous à partager, à liker, à commenter, à aimer. Merci, ton de Père, merci parce que tu as commencé avec nous et tu as fini avec nous. Tu as fini avec nous. Tu as commencé avec nous, Alpha. Tu as cheminé avec nous, Emmanuel. Tu as fini avec nous, Omega. Je te dis merci pour tout. Na pese ba boni na ngagno sombote et tout le monde mbote. Que Dieu vous bénisse. Merci. Partout dans le monde,
Abonnez-vous massivement sur 12 disciples de Jésus officiels. Prédication pour la matière où ils ont édifié peuple de Dieu. Abonnez-vous massivement. Musique chrétienne.